Nous avons encouragé Bateau. Non, divorcer, non. Moi, j'aime pas. Donc, je crois que c'est là où tout les gars. Maman Matou, je connais pas. Maman Mike, je connais pas. Donc, pour moi, ça a été envoyé dans une émission. Pose-moi les questions qui me concernent. Je ne parlerai plus de quelqu'un. Dans la relation, il fallait pour pas mourir le této ya. Fali c'est un frère comme tous les frères que vous connaissez. Ada frère, tala. Bande konde na habite bon comme ça maman on dengeni. Surtout longoli musique, on fallait téléméra na téléméra, il y a quoi de différence. C'est un frère. Mais à aucun de bohem soit yo kinzembo ba conscience ne pesongi akati pe komela mona kosneta ki suba bime bine ba. Dieu est partout. Ce qui est la musique en Zambie, on a boîte, on a bar. Pour moi, j'ai dit oui. Pas bête en boîte. On a Patrice Baïda, il y a un alec. 10 ans. On n'a pas Patrice, Alia Kakuna. Patrice n'a pas Alia Kakuna. Tout le monde. Il faut pas voir la bête en musique à mon qu'il faut. Patrice a boire. Abakiyo, on a qui n'a pas boire ma musique. Et ben, Zamboyo, Imayon Zamboyo, Imayon Zamboyo, Papa Nangayo, Yon Zamboyo, Okosaka Deimao, Yon Zamboyo, Olobagaya Solo Papa, Yon Zamboyo, Yon Zamboyo, Imayon Zamboyo, Imayon Zambe Nangayo, Papa. Marie Nalela, Marie Ngapela Marie. Mon atier, botalelanga, Congo température, ya maman Rosette et la fleur, Nadambu. Après avoir défilé là-bas, cité Pola, mais cette fois-ci. Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne, Rosette La Fleur d'Amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Émission sportive. Émission politique, donc, nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous avons information à temps réel. Congo Température. Et yena mo pepe asika. Ya tobina Congo Température. Et yena mo pepe asika. Bienvenue sur votre chaîne internet Congo Température de Maman Rosette La Fleur d'Ambou, des prix Allemagne, la maman sociale. Donc nous sommes là pour vous informer et à couper ces bino informations et malamu oyo bino boye baraté. Donc Mamounio c'est le kakana République démocratique du Congo. Tous on a pour nous informer bino. Merci beaucoup à Willy Moucheni les codes mondial. Merci à Rishi Kapinda R9 Mobile Mwindu Aboyana Echoko. Merci encore à Adriche Motomètre Beba Zi Beba Igor Mitou Motema ya Maman Denise Fabiano. Merci à Rodrigo Chongi. Merci à Cédric Lema. Merci à Yannick et Awundo, tonton VIP depuis Guest House. Et merci encore à les 3 fois boss Jano Bamba Nakati à Paris. Merci beaucoup à vous Karani Tolobara. Lelo Nazawana pour nous faire les bino sala botuna qui le frère José Nzita tozo mona été depuis à Bali azo mona na te mo ba recherche za ki mingi pona bino yango lelo na kita ki bongo na résidence na ye poto solo poto beta masola libalango. Est-ce que c'est vrai qu'il y a Bali? Tous les gens qui ont rumeur circulé, tous les photos qui ont monté en bango, pour tout le monde qui a frère Mike Kalambai Awa, les gens qui montent, on a s'embrasser dans moi si nous sous. Yango on a celle qui recherche les lots, na bon on a résidence il y a frère José Nzita, pour tout beta masolo et longo na bino. Bonjour frère José Nzita. Bonjour, bonjour. Bonne santé. Oui, ça va. Bon mouvement. T'es ok bien, ça me va grâce. Bon, dit que tu es limité parce que pour mettre qui biso qui au moins de main, tout le monde a le quoi si comme tu sais tout le monde inanité. Temelo quoi c'est que ça qui dans le balade, sur le balade qui se m'a dit que bon, qui n'a pas conseillé qui n'a bino avant, dit que bima. Si ça m'a envoyé balade et puis au bimisa na au disque après. Donc je crois dit que mois de juillet donc après les balades prononce la
cela est coutumier, ce qu'on a tout ça la religieux, ce qui est stylé, des disques éminents. Il va vraiment confirmé. Mais bien sûr, oui, à mon côté, c'est ça qui n'a pas coutumier, bah photo et puis moi extrait à nini. Quand c'est bien na chaîne nanga YouTube, tant ko na exclusivité nion so penza bazango et na minute yo na zana ko préparer na komati na suka na sala civile puis ba pambola biso na église et puis c'est tout. Mais frère José nous t'a te belé ba ko déjà au bala mais dès comme ça tu mis comme on a yo lisusu on sali lisusu pas ya liboso ya libala bon moi si vous allez qui avant. C'est la question yo bino botuna ka mutu nyoso ayebi yango na bandela ngote pour tourner. Mais les gens savent déjà que non, j'ai m'étais divorcé avec ma première femme et pour une raison on a yebi o ya yebi on zamba yebi au pasteur nanga yebi. Donc ça na ba justification ngana ko sa ela bato ba otalanga te liboso eza likambo ya cause na conviction likambo zo sala hein pe cause la prouver na nzambe na makambo zo sala c'est tout. Donc eza likambo tout ya banda ko banda obeta ka lisolo pa bato ba otala omoni ndenge ezalaki mutu mona ko epsa omoni na TV azate parce que chacun de nous a ce problème aleka pe na TV te po ko ebisa nga yango. Donc bilo msu ezalaka olobi yango bilo msu ezalaka kati bilo akati bilo ko ndako bilo ko ngaya ndako ya famille. Ça veut dire bilo msusu boyo kaka mama muziki mama msusu boyo kandine basela kisimo na bali c'est bon. Ezaki mabeso boyo kayeke na sentaki mwasi ya bato to na bimina fi ya bato bakanginga na hotel to boye na boye mais na uti ko honorer une femme lokola yo. Ça veut dire azalo kwa yo et ko oza payer telinga za payer yo tango msusu mon mesko ko ina ngo epa na ye. Donc je crois azandenge moko na yo na honorer mwana ya bato na libota na bango. Donc ça eza kutu bakamba jijenga mingte fala ba nanga kaka ba fleur et pas na parce que na kina voir ba kendara ya sérieux wana mon voix ya propre ende yango ngana zwaki ti lelo na zaboye na za na voix ya propre oyo na ke ko honorer. Donc je crois ba question souhaité kali wana etikali na nzambe na ngai na bandeko ba yebi vérité ya makambo. Mais les frères Jésus tout le monde ba frère Moussou ba balaki mais le ba divorce il y a eu de promettre ba tunini parce que lui il a eu que divorcer à liboso est-ce qu'il a mis balé autorisation sous divorce ou bien non cette fois-ci est-ce que ba divorce a na volonté to ezaka kao yaka yo quand se divorcer dans moi ça liboso faut divorcer quand on balé le sous non divorce ezala ba makambo belé ba papa ba otala ngai ba pasteur ba otala ngai bandeko ba otala ngai divorce ya makambo ebele libala ti bomona ngo wana bandeko eza makambo ebele oyo toko yebisa bino te oyo ba marié baza ba yebi ba yebi qu'est-ce qui représente le mariage ba yebi. Alors le kambo eza te le kambo bali pour divorcer est-ce que oyebi te tango susunga na o regretter pourquoi makambo ekomela kinga. Voilà. Mais makambo nzambe ezala nzambe muta classe yango nga mo nzambe na vie na nga ezana ba tracer o nzamba sala parmi ba tracer o nzamba sala problème mo ezana kati okima ondeni eza chemin o nzamba tracer ki na leka na oleka na chemin o nzamba tracer la nga na vie. Donc ça c'est ma vie à moi, tu as ta vie, moi j'ai ma vie. Donc ça c'est les traces de ma vie. Parce que le lot moni na internet comme on a moi si amsala nzambe le frère Mike Alambai aleki na ba réseaux sociaux pour na kosenga divorce yango moni batu ba komi ko zabino ba musicien chrétien boko mi lo kondire batu boza wana pour na ko jouer na ba fille pour na ko sakana basi romono balaki mais lobi bokabwani na mwasi à partir ya cause ya makambo esama ki pa ya frère Lisusu Matisse Samuel et ça misu pa ya frère Mike Alambai soko zozula ngai ba exemple batu nyoso wana Ingo balakte ko so pesa nga enseignement. Chacun de nous a sa vie. Na utolo bake tout le monde a vivre la vie naie par rapport à Nzambe. Abou bien. Je ne suis pas là un avocat et un musicien ou il va divorcer. Je suis pas là pour ça. Nga azara na pona ngai José. Ça veut dire traiter ngai ndongo zo monela ngai
Dieu me traite comme il me voit. Comprendre? Makambo eza makambo yo mutako bimisela yo bakati yango penza te ndenge ezalaka. Obali na mute hein. Ko obali na mute peut-être eza facile ko poser ba question à libala. Mais mukolo ozana katanda kwa libala ovandi na moni ba question mususu ozala difficile penza pro otunango. Et ngelo bateke nazo encourager bato. Non, divorcer non. Moi j'aime pas. Na uto biso ke ta musu na regretta kandenge salama kindengo wana. Donc je crois et là banzela otolekaka. Maman Matou, je connais pas. Maman Mike, je connais pas. Donc pour moi, il y a aussi la mingi na lobela marambo yanga. Ça a été envoyé dans émission. Pose-moi les questions qui me concernent. Je ne parlerai plus de quelqu'un la télévision. Si on a la télévision, j'apprends le bela Yesu, c'est un point, un trait. Parce que ceux qui toujours le bela battent, tout risqué, toujours en retard dans ma cambo, on a besoin de ça. C'est lui qui parle trop de gens. Et c'est difficile pour construire une vie rapide. Tant que vous fiez à l'hôtel, mais tu t'es créé en vite, la vie de vous créé, on en a comblé. Donc, plus on se concentre dans la vie, le problème est que les gens ne savent plus supporter, prier pour les gens. C'est ce que font les gens. C'est ce que font les gens. Les gens aiment critiquer. Les gens aiment c'est ce qu'ils veulent. Mais quand tu fais ça, est-ce que tu as regardé ta vie? Est-ce que tu as vu na yo est bien? Voilà. Voilà. Donc tout ça là makambo pour un sentiment ça là. Mais ça là makambo tango mona ndengoza par rapport à Nzambe. Tango na otiaye musapi boy. Ce qui est pas nangana bien. Voilà. L'homme doit réfléchir comme ça. Voilà, merci beaucoup, frère José Nzita, pour la première partie de l'émission. Frère José Nzita, tu as m'invité parce que tu as vraiment, vous êtes déjà précieux aux Obima, tu as juste 20 minutes à embellir. Frère, 20 minutes, c'est un coup, tu n'as pas internet, pourquoi tu as 30 minutes pour me écouter? Ya, puis ça grave la question. Bon, frère José Nzita, tout le monde est chantre Babimi Ebele, bazo sala banzembo Ebele, mais banzembo ango, et bête na rythme, moi qu'on a battu mon kill. Batamukili comment bien aux amis c'est chrétien mais quand zemboni tu peut-être il y a frère moko boye beti lokolo ya weranson il y a frère moko boye beti lokolo ya jibem piana et puis ndenge bozala na kala ba musicien chrétien musique na bien ndenge banda ko évoluer lelo eza lisusu bongote on dirait bozana c'est boza ya kokita ba musicien chrétien na ba musique na bien ndini so le bon goût lo mabe lelo musique chrétienne eza likolo ya kosakanate oh na boka fleur et pas ya ndeko nanga pasteur Moïse Mbiye na boka fleur pa ndeko nanga Michel Bakenda na boka fleur pa bandeko nanga Mike Kalamba il va misi album na bango sur côté internet et ça ils a partout il y a musique chrétienne et okitandenge ni alo ke zana nzambe na kati jamais biloko wana boyoka kango te yo za journaliste faut ko sala autopsie bien ko tape no tala na ma maison de disques banani ba oteka bien lelo ce sont des chrétiens qui vendent beaucoup. Puis les chrétiens vendent des disques. Donc, ils ont un côté qui Kitty, ton dernier mais ça, so mutabeti musique, ou kokaina JB, tu kokaina Weranson. Aga congolais. Musique na biso za la musique rumba. Faut y ba type ya musique ni abeti. To beta ka seben, to beta ka rumba, to beta ka salsa, to beta ka bossa, to beta ka uzomona. Pour so nga na beti rumba, kokaina rimbo madulu abeta. Et c'est ngo bagenze mo madilu. Non. Eza rumba abeti style ya rumba na ya Congo lelo ba Bob Marley so azobeta reggae tsange 5 so mutu so abeti reggae to abeti lokwa Bob Marley te abeti style reggae abeti lokwa Bob Marley te il faut yeba makambo donc ndenge zana ba comparer yango te pour guitare ezalaka moko ba studio to kota ezalaka moko mais elo est différence ya biso na bango eza fond maloba to loba. Moi je parle de Jésus.
nazo tombola akela mukili akela bato waza na capacité ko changer vie ya moto waza na capacité ko pesa moto vie yendenga na haute promouvoir biso promouvoir bato mukili ote biso promouvoir biloko esalama na bato te biso to lobela ka nzambo akela biloko nyonso nzambo waza na capacité ya kanga pe ya kufungola nzambo soko aponi muta kolongola azate nzambo alongola kaliwa pe apesa ka bomo yende nzambe biso to tombolaka na ngambo ya musique populaire batombolaka plus bato balobelaka plus ba fait social balobelaka plus mbongo balobelaka plus bolingo balobelaka plus mwasi na mbali eza musique bango basala alors musique wana ebetaka na église te et ça se comprend ekubetaka na église eza musique ya kosepelisa bato ya réjouissance et bango bongo pe bayebi ke ekobeta na église te bayebi yango très bien. Alors, to condamna bango te, isa musique na bango, isa nzela basala musique na bango, baliaka isa moyen na bango ya kolela basalaka. Isa msala na bango ba osala. Biso to yembaka musique chrétienne, to teyaka Yesu Kristo yangonde musala na biso to pona. Donc ingo bateke so mutabeti seben, forcément kokana wera, so mutabeti seben, forcément kokana jibeto na kofi, to na falite. Mais le lot est relé car en Anzela, la moutoukana yo, car peut-être dans la terrasse, mort de sozolé, kabazo betanzem bono. Et ça la ronde dans la terrasse, on l'équipe vraiment beaucoup qui m'a osé betanzem mon frère José Nzita. Est-ce que aussi peut la ranango ou mais ngana oyebiso maman. Et si kanyo so ba otanga Yesu. Hein? A glorifier place wana. Nga elengi nanga ngwana kasiti. Bongo kasi ba mso amela masanga wana, si ba koti kuna par erreur na ba mvutumate. Ako kota wana par envoûtement mais ako kende boye mso ayoki nzembo boba conscience ne pezongi akati pe komela mona kosineta ki suba bimine bar comprendre Dieu est partout so ba beta musique ya nzambe na ona boîte to na bar pour moi j'ai dit oui ba betango poani tant bazo betango biso lokwa tote ya nzambe ya milimo o yaza na nguya makasi tant musique on ezo beta e olongola batu nyoso place wana te mais au longo la ba pona mi place wana tant mo pona mi azo yo ka conscience ne ko zonga kanisa binzambe na tiki yo taila olandinga tina ba nzambe na tiki o mela na bimi eza ba tebele ba so ba décision de wana ayoki musique mbamo isali boya ayoki nzambe na motema Seigneur j'ai mal fait à se repentir directement à bimi yo quand j'étais ba tiaka ngo bongo bango mo ba tiaka na ba sentiment na bango si bazala ka envoûter na molimo nzambe nkolo muta mvutaka bango amvute bango molimo beta nzembo po mwana nga moko azali awa ifo atika abima tala mamu nyoso to salaka ezana loko moko te o nzamba zangi koyeba tout ce que nous faisons Dieu connaît voilà mais lelo batwazo ba mingi pona relation na yo na fali pupa je vois tozo mona banzema fali pupa fabwaka kanganga photo biso to kebi keza frère José ba club banzembo mingi fali pupa za na katite relation ni bozara na mobino mibali. Nga relation na fali popa ya molili teto ya kukutin fali c'est un frère comme tous les frères que vous connaissez ada frère tala bande konde na ebite mungu comme ça maman ndenge nini soto longoli musique fali ya télémona na télémona ya wapi différence c'est un frère il est congolais ngana congolais c'est un homme ngana mbali tu comprends donc le comme sous batika ba débat moko stérile ce sont des débats stériles na beta musique na falite je ne chante pas les chansons de Fali nan na kota concerté à Fali mais bita so comprendre mais kokuta na Fali bona pesi mbote c'est mon frère bandeko na bita le solo moko moni wera ba on a Patrice baza ya na leki 10 ans wera kenda pa Patrice alia kakuna Patrice kenda pa wera alia kakuna tolo banini il faut quoi wera beta musique à mokili il faut Patrice Aboye abagini yo za olongo leki na ngapo yemba musique e ba ndeni bon ba leki na biso musuba beta musique mokilité me baza ba kuluna bakata bato na babutu yo ba na mutazo yemba musique mokili na mutazo kendo kata mbutu na butu abotini mama bato mbongo me yo mbongo nguku to tuni ta sombelo pe lipa olie et ça se comprendre oko imaginer le quoi bato misu tozala bango na ba famille basala ba formation za culture ça dans azo sopa makila butu akenda ka cimetière ka invoquer ba mort mais na buta yaka na moya kosa neta mwana nzambe pe apesi pe mbongo ne olie yo yibango bandeko mutayebi mitema eza nzambe eza ba mission musuto sekaka na mokili lo ba bongwani exemple Carlito Lassa comme pasteur
l'appelle pasteur Carlito. Mais azalaki Carlito ya Maya. Maya, mais Maya ici, na monoko na ye. Pesa Carlito Maya soko yemba ngoli susu. Eko misalité, eko biloko ya tali akumota na roi poto. À cause de l'excellence, il y a Jésus-Christ ou Yambi. Les deux choses comprennent. Donc chacun de nous a son temps. On a critiqué, il fallait pour Annie. On a pu nous tenir dans mon kilit. Quand on a repêché, comme si moi, fallait c'est un enfant de Dieu. Vous savez, et ça m'a cambo, on a repêché à Batana, et Mukolo Tane, Kokabinko, Yakawa. Aïe, Mukolo Msumala, comme il peut en dar en Zambolobani. Donc, tout juger penzate. Mais s'il faut apporter quelqu'un la parole de Dieu, dis-le. Même il va racheter les temps quand les jours seront mauvais. Solo là naïe bongo. Christ même Jésus, il a mangé avec les gens de mauvaises filles. Il traita qui est de Belzéboul ou de Nini. Albagini. Abi mouto malade n'a médecin. Qu'est-ce qui fait que Bafali on a tout comme na bango na bafinité. Qu'est-ce qu'on sait? Msusu pelo biko naïe et ole kananza nanga naïe. Tamswa koyeba nzambe na nzela nanga na yebi. Tamswa comme frère en Christ na nzela nanga na yebi. Tu vois, aza frère mais nanu a commis na Yesu Christ te. Donc ce comprendre il a kambonde ya o ngana to meme pa na ye. Je ne veux pas là-bas pour être gagné par Fali. Mais na okende wana pona comme ça Fali moninga tangu musupe. Tam comportement na ngana témoignage na ngeko sani et bongoli se motema akumwa nzambe. Donc voilà, mes frères, je vous invite à tous un problème moi si ma micro internet le couple Boulouba le couple Boulouba o Mbaki et Boulouba oui ba déclarer nzembo na bango pa ya Fali ipupa balobi lokola Fali ipupa Mbaki nzembo na bango alati si ba fille ba mini il faut afukama d'abord obligé il faut afukama abongola mutima est-ce que bako obligé parce que tout le monde rappelle yo Fali ya yembara yo attends moi banzembo na yo na kati ya clip na ye est-ce que yo so senga Fali demande moroto ya mbongo to obligé Fali na ndenge bango obligé Fali non question wana il faut tout nango couple Boulouba on a créé ba guerre entre biso na bangote chacun de nous a sa façon de voir les choses mais après ça qui bango catholique na émission mona le kana baki grand frère bochaka na se bachaka na se baza bana nzambe eza biloko to sala rapona biso morote to sala rango pona bato nzambe tant mususu peza moyen nga repêcher Fali to yebite tant mususu peza biloko azo simba ya biso bo tant mususu somona tant mususu zanzela wezo ngekanga yepo imema yepa yesu c'est jamais donc je ne vais pas juger ba vie na ngai maman respect et papa Boulouba vraiment beaucoup de respect mais na lingi penza tena za la réponse na bango non donc na lingi mukole kozala yo kutana bango otuna bango ba question wana ba répondre yo ba raison nini etindi bango balwa biloko wana pour ne pas créer bagarre entre biso parce que les gens dans lobby boyeza contre bango ba lobby ils peuvent me juger comme si nazo juger bango chacun de nous a sa façon de voir les choses mais moi j'ai dit que tous les Congolais donc Balouka va trouver terrain d'entente pour la musique Nabiso et ce n'est pas grave, c'est notre musique. Ouais. Mes frères, je vous invite à tout le monde qui est au Congo uni, Boyemba qui est au musicien, qui est belé, mais tout le monde président de la République. Félix Tshisekedi Tshilombo a bien qui est un musicien chrétien, mais nombre au Boyemba qui non nombre beaucoup qui se présenté kuna est différent. Donc on a besoin qui nous par rapport à ndenge Boyemba qui nzambe. Mais par contre tu as belé o. Tu yemba qui 50 mais tu kota qui 98. Ba utaki wa. Mais biso tozaki wana bamisien bazalaki wana bafigurant bazalaki wana bat basala chorégraphie bazalaki bon ngala ko sepela mon ba question yo tuna Mike Kalambai yenda za initiateur azali coordonnateur ya Congo Uni aoye bisayo qu'est-ce qui s'était passé ba question yo nazolinga penza tena répondre na télévision parce que nazo maîtriser en côté je ne suis pas dans le comité. Dans le comité, il y a des gens qui sont dans les comités. Ils ont maîtrisé à faire en malam, on va expliquer. Ngana lingi penza tena lo balikambo na maîtriser te. Donc, ce qui m'a Kalambai, ako yambayo, bosololi na ye comme ça autourner ba question yo. Peuple vous allez éclairer, mais sauf que ce que je peux confirmer, nous avons été reçus par le président et ça s'est bien, ça a été, ça c'est très bien. Vous avez enveloppe.
Pourquoi pas tous enveloppe? Le coup la papa n'y se soko qui pas naïe, ok ta la papa na bino. A vous en repé au ticket, aux ongles na coutin. C'est un papa. Après ça biso ticket, après ça biso tout ticket mutu mutazo qui oyaye. Tozonga qui vraiment c'est un bon papa. À ça là qui papa naïe, pembe na ba naïe nyonso. On a eu le temps, on a festoyé ensemble. Vraiment il y a rien à dire quoi. Donc biso nous sommes na Congo. Ba baso kota kuna ba politicien ba lo kwa biso. Oh ba artiste ba ketala bazaka lo kwa biso. Biso peza qui tourne na biso. Toleki wana o yesalama ki tolobi gloire à Dieu, c'est fini. Lelo frère José Nzita batu mitu na mingi parce que banda komona yo trop na sœur Marie Misambo ya tika biso balingara ba yeba vraiment sœur Marie Misambo banda ko représenter nini pa na yo et puis oyembela batu nzembo moko ya sœur Marie Misambo. Marie Misambo c'était vraiment mon ami. Oyebi elo na zebso ya solo yebango. To bungisa penza to bungisa wazaki très cher batu bamona yenga na zaki affecté makasi na ebembe na ye et j'ai beaucoup pleuré vraiment bon ba pleurs nanga ezalaki te eza ba pleurs moko soki nini te j'ai pensé à la raison que ça va filmer belé j'ai pensé beaucoup à elle surtout à l'avenir et na monaki que Nzambe ndeka kasengeli to netolaka to ana biso na lote ya na otala mutu moko atalanga ona ebisa yo o yoza yote mutu sala ki ozala izana mutu moko asala ki ozala oza siko sa fier ani non le lendo ngo ça yani non parce que tu es même pas au contrôler à 5 minutes na biso qu'est-ce qui peut nous arriver au monde de sa émission pour et là au moins que ça m'a bon bisonyo sto sutoka muta ufunda nzamba lo banzambe to kangyo kachi to kangona kajo po sali bo azate du nyo sozo comme la biso na makambo wa minene boy de to perdre bato minene boy ete yoti tant yo zala ka wana pona okritika bato pona kolanda ka ba via bato pona bongo kasi mukolo yo ko kufa témoignage nini bato batu ko sala pona na sima ndeli kambwana Marie, on a dit tout ce qu'on peut dire. Maintenant, souka, les gens ont été confondus. Bah, témoigner que les gens ont parlé mal, ont bien d'elle, de la femme, de sœur Marie. Dans le banin. C'est la fin qui justifie. Dans la souka, la mona qui Marie. Et le reste parce que à Koufa qui n'a qu'à prière. De l'eau c'est la malamwa qui n'a qu'à retraite de prière de ce qu'on zamba c'est pas le cause Marie. Ngana kwa kengwe lengi makasi. Kwa kengwe lengi makasi. Dites tout ce que vous pouvez dire. Bon le banyo so boko loba. Mais nzambe azwa Marie n'a qu'à prière. Ah non. À prière, je crois que Marie était préparée. Donc et malamwa gloire à Dieu. Marie c'était une sœur on a estimé mingi azaki artiste ngai sur Nathalie na TV j'ai l'envié ma munene ngaza ko sala ngo azaki moto akina biloko na kati a mutu moko akina ba sensation moko ya yemoko donc Marie azaki artiste donc na ebité so to artiste ya boye donc Marie na mboka na biso na ba forme Marie azalaki vraiment a manqué ngai Yonzambo yo ima yonzambo yo ima yonzambo yo papa na ngai yo yonzambo yo okosaka te ima yonzambo yo olobaka ya solo papa yonzambo yo ima yonzambe na ngai yo papa otana zo yemba ngo mwa engé pesa nga po sali bien te ouais sali bien te Marie na lela ye Marie nga pena lela Marie na koka teko quand on a ça ilo côté de son avant nda kuna na chambre na kanisi Marie na leli. C'est une sœur bien aimée. En tout cas, vraiment, ceux qui asura qui bien en Zambie na retraite à Salaki wana, je pense que dernier jour tout le monde a eu mon enlèvement wana. Na tala Marie à côté Yesu. Marie na moneka à côté bina. Ndenga mesana obina wana en tout cas, to sana toma fit muka avant to kota lo langana ye. Abimeli banda bi Marie, to sa mwelo mobo nkola mona.
mwelo nkolo wa mona to beti mwelo mobo ava to kota lola kolo to beti mwelo mobo. Ah non. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, frère José Nzita. Je crois que tu as déjà cochité. Frère José Nzita, tu mingi, bazala rassou qui proposé, yemba et pas les musiciens ou bazo ya sika parce que bien vous êtes déjà doyen, vous avez takala. Ba mission bazo ya sika, c'est vous proposé ko yemba mission basala fier, mais yo ça trop simple. Mutu nyo sa ko ya il faut ndima yebo tourner na o boya raté lo ni c'est pas ça wana. Bon, ezali kamba oyeba wanani ozana nini nana piakio. Bilo misato. Wanani wana nini pe nani ngwa piakio yango. Batu basala lo lendo loko ya yete. Ya loko mwana mwa mukebo sombele bisco pesi boye abandoli osengi yango atia ngona sima boye. Ope osengi azo boye akomokima. Moi za ba raison te pour biscuit on est aussi là. Mais mbongo euti pa motazo senga. Eta sozo comprendre. Mbongo ngamu na pesi yo, ngamu na yele yo biscuit. Na beti tourna sengo biscuit zu biscuit ngo tena sima. Vous amwa moké pour biscuit no yo aussi la kalate. Mais yo zalanzala. Mais mutabimza mbongo ndi mutazo sengo biscuit. Soko yebaki. Fallait ko toka tata ko leka. Opie muto wana pesa mbongo pour a osombelo soko esili. Batu baye barate que la grâce nous l'avons reçue gratuitement. Tous yango gratuitement pas en Nzambe. O ça nango le lendo pourquoi kokoma le lendo ndengo wana alors que loko za nango oyebi ko maîtriser même pas yango. Bon boyko. Tout ça quand même battu. Vous mona yango nga biloko wana te. Mutu nyoso ya kapembe na ngai ndaku nanga na garde te. Bat bakota pa nanga brisquement dju à côté. Tu so comprends. Ingo bateke pour toujours boya kozana sécurité. Bilo mususu rosali yango ego limiter lo makambo ebele. Comprendre? Sécurité ça bien. Mais sécurité soko tse ya kosala sécurité na ye. Iza makambo supa ko lexo lipamboli muta ye pena pa pambolo matali forme na bien oyo okota tenzoka ya na $100,000. Pour ne boyoko. Donc je crois chacun de nous a sa façon de voir les choses. Ngana mona makambo mususu ko yemba na batu pona ngai zalaka ko zwaka donc ko la pesa ngalobi vous avez réussi gratuitement donner aussi gratuitement et on a sangana na batu nyoso na kipara muta ko yemba featuring te pour o ngana zanango na sala efora ko zwango te na tangela ngo classe te ezate mutu mwa kinaka pesa ngango yo azate nkolonde apesa ngango ngaza mécanicien tanga mécanique penza na sisa mais na sala ngo sute na koma mécanicien ba metema batu. Ça veut dire yembe boye moi vice mo ngoli bana mutema moto et sera ngo ezongi. Donc comment plus ko sera ba vice ya ba mitema na ba vice nkolo e mo comme ça ngande wala so o lobani. Voilà. Parmi les musiciens chrétiens ndenge bozalaka na bino nyonso ba musiciens nyonso to longoli na nyomo na kati ko batike peut-être nganze mbona ngani te ba musiciens nyonso batikani musiciens nyonso rasoro yo kinzembo na ye au centre penzo bino mutoyo bon zambiza na kati na ya memako de revendre pe boy ozo prier le tenzembo na yo moko o tenzembo na ye musicien parmi tous les musiciens oyo yebi te so na bando tanga ba musicien na osala polémique et polémique te zaka moko tangela ba ekasité problème nga ezali ngana za spirituel na yebaka banzembo inspiré oyo kaka tsozo yembo santi ko pezo pe bangolimo na nzambe kati na mboka na biso ba memaka penza azo yembo santi ke nzembo memio lokwa baze belé mwana tangelo moko ezate na bando yembaka banzembo la bango nyonso na yembi moni e biso émission comme musika. Donc je les aime tous ba yembaka inspiré par le Seigneur et na kosenga plus kaka tozala plus inspiré kaka parce que moto akoko simba maka na nzembo soki eza na kati nango contenance ya Saint-Esprit soki molimo mo santo ezali e ko épargner batu te soki beti moto nyoso ko ba nzambe loko nini po biso toza banzela yo lokwa tio moni pompe ebima wana eza po ba régie de joie tchelinga tio na lupango po so tu ezate moyen mai ebima wana ezate sikoyo bato lupango bazo bénéficier na mai mais tio nde uti na résidence donc biso zaka ba tio source eza résidence mais biso ba tio musana biso ko servir comme mai wana comme la mutu il faut la véritable tio o azana ba à côté de biloko na kati te kanga mai il faut liberté zala donc vous jouez pas dans Nzambe comme mbala mo pa bato au sentir que ceux qui vraiment Nzambe mutape sur un message wana et zo ibakate ata diable la hotel mais on nzela te pour que ça appelle le caterpillar oyebo poids caterpillar ko tumoke eza lave ya volcan pour ceux que zo liana banda kuna nyonso donc
et le hôtel Mlangoyate. Merci beaucoup, frère José Nzita. Je crois que tu as commis vraiment dans Souka, Pesambote Nayo, Nabaye Balandu, et puis message, il y a Duske et Kobimaka. Mbota la bande konyo sur talanga partout dans le monde. Boubon de la pona biso mingi. Dans le baranabino, Paul a recommandé aux chrétiens prier pour tous les saints du monde. Je pense que Paul a raison. Parce que les saints, ils ont rencontré Makambo et Belé. Les saints, ils ont rencontré Makambo et Belé. Dans la famille, dans la misala, partout. Mingi, ils ont tenté, dans la misala, ils ont obligé. Kota loge sala boy oboyi kotika Yesu ozangi musala. Priez pour l'église bande konangaye. Priez pour nous qui sommes élevés on zamba tomboli ba kombo na biso yebani partout. Tozara sona bitumba ya quartier te bandeko. Tozara sona bitumba famille karaté. Tozara na bitumba ya Afrique karaté. Tokoma na bitumba ya monde entier. Parce que quoi ndongo zotala ngai ozasu na Australie so wa biso na Philippines so na États-Unis banzembo na ngai koma wana. Ngai mongo tamsu na koma wana te banzembo na ngai koma kasika yoza. Le diable ayebi ke tango zo yokanga tamsu zaki maladi orobika d'abord tika ngai te a olongwa na États-Unis kuna aya olandanga tina Afrika po anini nganzembo na ngai ke biksa yo et tout ça se comprend ya omoni bitumba na biso eza bitumba moko koseka kango te hein koseka kango penza te so omoni bitumba nete ba biso boy so kata kufukama bondela encourager tombolaka pambolaka ba o nyonso baza élevé en dignité pour monde la rapona bango nzambe a préserver bango na mabe a préserver bango na mabe. Je crois eloko na ko senga ba santu nyonso mokili mobimba yango wana ne sika bino ba santu mibale ba na nzambo sangani bando tonga moninga na bino mo santo ya nzambe. C'est la honte, c'est de la saleté. Pourtant ozo tonga bongo, c'est Christ qui est dévoilé, c'est Christ qui est mis en quoi ça nanine. Qui est vilipendé, qui est abaissé. Donc, les chrétiens, tout le cas plus, tout tombe là, Jésus Christ. À chaque fois, c'est mieux. La Bible dit contacte la personne, le cas numéro naïe, bengaye. S'il faut que tu peux ses conseils, profitez au PC conseil. Ce qui a beau naïe, tu as fait ta part et c'est fini. Donc, je crois, bande konyo so ba landanga partout mbote quand on a vu na kotanga kombo mingi penzate parce que solo na tanga ba kombo mingi bakombo balanga uboka opesa biso mbotete opesa ka biso mbotete mais na ba boye zamba pambola ba santu nyonso ba frère nyonso balandanga partout kolo apambola bino et mutu kaka unga na kotombola eza Yesu Kristo oyo apesi biso souffle de vie parce que ce qui était mais ba filmer ngate mais le message on Alexis awa bozu yangote que Dieu qui nous bénit tous les jours soit élevé. Numéro nangai pour nous contacter ngai bozo 081 donc 00243 81 508 32 et 79 32 79 081 508 32 et 79 nzamba pambola batu nyonso oyo bazana mutema malama kosalisa bato lokola ba cadeau ba diaspora botinda ba cadeau à mariage. Ouais, bien sûr. Cadeau à boya rangote. Mais biso to hotel mato to mo tinda cadeau tinda to bano senga ngote. Muto akabaka ba força ete. Tana pesi numéro boy. Muto akabaka. A obenga mbamoko. Ba Willy Musheni. Ba Willy ba kodi ya mboka. Ba kodi ya mboka wana ba ya ka pa na bino koto biso bazo yate. Ndende mabe yango na me kodi aya loko aye azakana mato ya yoka kana ye koda mboka ngo lekana ntabanzelo yo po et ça la peut bien donc nzambe apambola bino apambola bandeko nyonso et apambola la grande chaîne univers Congo Température Congo Température et puis na boaki univers télévision bandeko univers télévision chaîne mo kitoko susu o na kata kin na biso esa makambo kitoko awa et pa ya yemoko Eric Mandala mobali ya mama Marianne hein nzamba pambola bino Eric Mandala nazondima kitokotambola mukolo na limousine ya mulai tala limousine wana Eric Mandala ndemo asasomba limousine na mulai pona ngala ndibala tala limousine mulai limousine mbaso koti na kati ochembeto olai na bazo memoyo olala pongi ça limousine limousine donc les 6 eza mubulo nzamba pambola bino bandeko nyonso ba tala ngai pambola mai ozo tala ngana musika bandeko nyonso hein c'est pesa bana nzambo balingaka yo ba fanatique na yo ya yo sikoyo ata mukie ya yo c'est nzembo ya Marie Gaz te toke na ya Marie pour gaz wana yemba ya Marie si azui déjà ya suka
ça moi bien. Oyemba ya Marie. Bomoi nanga ezinga mina baniage niage angonde ba problème nazomona malamute butu peli bosoe Yesu oza wapi nzamboyo oza wapi papa oza wapi nzambo. Alléluia. Aya Marie. Merci beaucoup, frère José Nzita. Je crois que l'Oyembo Oyo s'appelle ici Cédric Elé Manakati à Paris. Et s'appelle ici sous Rishi Kapinda, R9. R9 Rishi Kapinda, Yannick Boela. Boela Nakati Afrique d'ici. Le président Machala, 3 étoiles. Nakati Afrique d'ici. Jano Bamba. 3 fois boss. For you. Mouto atambola na papa José for you na bité comme papa José me topé ça for you aza for bango for bango ya ngwani la kisibongo. Merci beaucoup à vous, abonnez-vous massivement sur Congo Température. Merci encore à Maman Rosette La Fleur d'Ambou. Merci aussi à vous Shadrack et Discoret, l'homme le plus sérieux du monde. Tokutani bongo, à la prochaine. Ciao. Mon atier botalelanga Congo Température, ya Maman Rosette La Fleur d'Ambou. Après avoir défilé dans la cité Pola, mais cette fois Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne Rosette La Fleur d'Amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Émission sportive. Émission politique, donc, nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous avons information à temps réel. Congo Température. Et na mo pepa sika. Ya Tobina Congo Température. Et na mo pepa sika.